Frère, parle-moi un peu l'histoire là de devenir propriétaire avec $300 seulement en Kinshasa. C'est Papa, quoi l'histoire? c'est pas facile, ce n'est pas de micmac, ce n'est pas de la rigolade, c'est vrai. C'est des jeunes entrepreneurs, ils habitent ici. Moi, j'ai tenté, je suis aujourd'hui propriétaire, je paye $300. Je dis bien $300 par mois. Il va te faire les calculs. Calcul. Tu vas payer pendant un certain moment après la maison. La maison est construite en 9 mois seulement. Mais toi, tu payes 300 chaque mois à Kinshasa. Tu as une maison de 100 mètres carrés. Pendant combien d'années? Payer $300, $300. Bon, toi Jusqu'à tu es ce mon que tu sois- frère. Oui. Toi tu es mon frère. Je ne vais pas te cacher la vérité. Oui, frérot. Je vais te donner tous les coordonnées. En tout cas, je tu vais vas bien. entrer en contact avec l'équipe. Oui. Mais je te dis, aujourd'hui, mes chers amis, c'est plus facile. Ah. Devenez propriétaire à Kinshasa Maman n'a avec pas voulu propriétaire. $300 seulement. Tu payes chaque mois Oh. une très belle maison avec 3 chambres, 2 salles de bain. Je vous j'ai dis, trouvé une les solution, sommets. maman. C'est bon. C'est Maman. fini. Hiro, merci à toi d'être venu. Bah, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci. On voudrait faire un petit coucou à Youssouf et Momo Nyangadou, voilà, depuis le Mali. Et Hiro, une dernière question. Comment tu fais pour avoir cette énergie avec tous les concerts que tu enchaînes, les avions, les répétitions, les studios? Quel est ton secret? Voilà mon secret. Doublez vos limites avec Double 7. Faites le plein d'énergie grâce à la gamme de boissons énergisantes Double 7. Composée d'une sélection d'ingrédients riches en vitamines pour un goût unique et un max de plaisir à chaque gorgée. Augmentez votre énergie et retrouvez toute la force et la vitalité nécessaires pour affronter efficacement tous vos défis du quotidien. Double 7, c'est la boisson irrésistible que tout le monde désire et que tout le monde veut goûter, mais... Ah non, c'est ma double 7. Découvrez vite les nouvelles saveurs Double 7 Light et Double 7 Cola partout au Mali. Très bien, merci. Alors, on va continuer. Deuxième partie, on va récupérer Akili qui est avec nous ici. Akili, un agent au ministère de Pêche et Élevage. Nazalaka na Kinkole. Nakendaki pour enquête sur makambo ya promesse au mokonzi ya mboka lobaka azui fongola ya koliesa Congo mobimba. Mais promesse wana tomonaki penza mikolo ebele eloko ezosala te naye koyoka makambo ba poisson ekomi ya bampiodi tout sanga la bite ifo na koma et je suis allé là-bas. Tango na komi botalaki bino nyonso makambo ya pêche wana ndenge ezalaki. Mais mwana mbali yango bayaki okanga ye lokwa kisasa bato balobaka vérité bakangamaka mingi mais batikaka bango mpe mingi po baza ba étoile baza ba combattant baza na mission sacrée nzambe apesaka bango. Akili mbote Mbote papa sango. namoni yo lelo na sepeli omoni mpe plateau ya sango. Nga na sepeli mbala liboso kokota na plateau ya sango, en tout cas impressionné ngai. Très bien, Merci. boni nzoto. Nzoto mwa muke malamu malgré nazo na l'hôpital, mais ça va quand même. Ok, ça va to solo la mwa muke nayaki na Kinkole Boy. bato mosusu bamonoka boye bayebi yo te. C'est présenté d'abord yo zanani. Matondi papa sango, ngai kombo na nga monsieur Akili Fataki John. Chef de centre pilote de pêche à Kinshasa Kinkole. C'est la mutation maintenant vers le chef de bureau cage flottant de l'aquaculture continentale. Ozozela. Oui. Donc ozo vivre na katikati. Naza na transition parce que jusque là successeur nanga na noyé. Mais malgré qu'il y ait été, je ne suis pas autorisé à continuer à exercer ma ancienne fonction nanga jusqu'à la remise et reprise. Combat nazo vivre nango na katikati nde. Donc oza na balabala. Boy. Balongola ki opona nini? Et puis musala nini oyo il faut que ndosala siko. Musani yo banda ko sala liboso balongola ki opona nini musala nini ya sika yo zo koma nango. Matondi papa sango balongola kinga pendant ki nazalaki na formation na Chine. Mboka ebimisi misolo na yango, makoki na yango. Batindi nga na kende koyekola makambo etali mbisi na Chine
pour que nazala mesure ya gérer centre pilote de pêche ya Kinshasa Kinkole oyo ezali pilote ya République. Pendant que nga nakendaki na Chine na formation, 6 jours après départ nanga nazalaki remplacé irrégulièrement. Na bozongi nanga na kozonga na mboka nakuti situation wana naki komona secrétaire général alobi nanga non nazalaki vraiment induit en erreur, nazalaki sous pression ba directeur ceci cela, mais comme oyo récupérer déjà ba clé, on va évoluer lentement na ko étouffer likambo wana. Donc kolongwa nanga ti lelo nayebaka motif na yango te. Parce que nous avons une loi qui nous régisse. Il y a la loi, l'ordonnance loi portant organisation et régime disciplinaire des agents de carrière des services publics de l'État. Ils ont en vigueur tilelo. Et prévoyant makambo wana nyonso ya remplacement ya succession ya bwenabo. Mais malheureusement pour nakananga tilelo na bénéficié à un avantage moko te prévu par ces droits. Donc ezalaki ka geste ya mauvaise volonté pour na bato balinga kingate. Ba profitaki na absence nanga nde ba combataka ti lelo départ nanga. Donc faute ou action disciplinaire moko basala contre nga ti lelo etikala ko yebana te. Na mona pe papier te. Très bien. Merci. Bon, kobanga te sango azali. Bon. Nzambe na likolo, population na se, na bosolo pe sango azali. Boye. Andakimia. Andakimia. Lipata na nkembo eza kotika yote. Tant que vous avez la vérité, nous avons yote. Batumsu bamoni pour la première fois, toyoka kibiso nyonso mokonzi ya mboka akere na Kinkole akamati fongola ya kolie sabatu. Makambo ambisi. Tako chef de l'état yaki moto asalaka discours pembeni ya chef de l'état boy. Oyo aza kotanga papier aza ko expliquer makambo ezaki ndeyo. Siko na lingi na yebawa betana no mwa lisolo ngo ndenge zalaka. Ata moi 10 minutes tokosi sango poto kota na mwa makambo mikie na lingi na yeba. Fongola oyo mokonzi ya mboka azwaka pona kolesa Kongo. Eutaka wapi? Ezaka fongola ya nani? Likambango esalamaka ndenge nini? Betelanga scenario wana potanga la bande koloma bato azoka zabio te sango azako sala boye sango français mulai bon. Yo moko zali awo. Expliquez mot à mot. Ovandaka wapi? Nana yaka koluka yo esalamaka nini? Nzambe na likolo ebi motema na yo kozoloba solo. Yo moko loba biso tozoyoka. Matondi papa sango na sepeli mingi na opportunité opesi ngai. Parce que tangu yo lobaki yango bato ebele peut-être ba comprenaki yango te. Nazwaki chance ya kokitisa yo na niveau ya Kinkole pour que ya ko s'imprégner na réalité na ba vérité elekaki wana. Pour moi c'était une grâce. Alors, réalité yango lekanaki ndenge nini? Ndenge na ota ko expliquer liboso tangu na zongi batienga bawandi ko tianga mopanzi. Ngape na bandiko bunda na bango na justice. Parce que na mona eke non, au-delà de tout je suis congolais. Mutu moko ko privé nga na droit na ngate. Comment bato bazo tianga mopanzi? Malgré azai ko bunda na justice, mais sur le plan d'administration, basi ba écarta kinga déjà. Natikala ko débrier ko tâtonner na ndenge na nga ya privé, na lobi bon, je peux m'organiser en privé parce qu'il y a un technicien. Ngana kende ko yekola français te na kende ko yekola nde France science na mettre science wana en pratique na ko bunda ko miluka na bandi ko ma projet na bandi ko rédiger ba projet na bandi pe ko exécuter parce que bato misu ba comprendre te na bandaki premier projet exécution à site ya kwa kolanga na concession à honorable Mutinga wazali député provincial ya nde mutu ya liboso apesa nga espace pona banda ko appliquer science na ngai. Après kosilisa kobongisa epa na ye nde na yaki kozonga na ye kokutana na ndeko abe oyo babengi na kombo ya Epikir tango repertorier ke na Kinkole ezalaki na expert moko oyo maîtriser secteur ya pêche aye kolukanga à travers baninga oyo bayebaki nga ainvité nga na cérémonie na ke wana via intervention asalaki a comprendre oui réellement moto oyo amiyebi nde abandi kobenga nga est-ce que oki koelaborer nga micro projet ya coopérative de pêche oyo capital nango ki kozala $10,000 ngana epsie non $10,000 $20,000 eza capital ya coopérative te parce que coopérative de pêche c'est une banque oyo ezo œuvrer dans secteur ya pêche avec ces montants ça ne tiendra pas alors ça vaudra la peine que to aménager projet wana na ndenge mususu nde na ye kosalela ye projet ya expédition de poissons c'est-à-dire quoi esika ba pêcheurs bazo produire kuna na intérieur bazangi marché ya écoulement ya produit na bango biso to sala ramassage nango c'est-à-dire to sombi auprès ya ba producteur
aye nango na Kinshasa to revendre. C'est comme ça que le projet a commencé. Tant on a salé un micro-projet avec capital fixe, il y a $16,000. Na sali yango, nzoka, yepe azalaki na une personne intermédiaire. Mutu mususu nde azalaki sima na ye. A présenté projet wana epa ya camarade na yo a délégat qui a luka expert pour na domaine wana. Tango a présenté nde intéressé alors davantage mutu azalaki investisseur au bailleur de fonds. Abi non, comme projet yango basali boy wapi akili, luka akili na mona ye. Ba invité nga na oti Kinkole na ye na Gombe wa en face ya OCPT. Tango na komi wana nde nakotaki mwa bureau na bango ya mukeza wana. Oh non, akili tozali kozela yeyo. C'est alors que va représenter monsieur Akili, celui qui est en face de vous, c'est monsieur Claude Nzinga. Claude Nzinga. Oui. Claude Nzinga, l'ami personnel du chef de l'État. Et monsieur Claude Nzinga, voici monsieur Akili dont on vous parlait. Yeyo. C'est lui qui maîtrise les tout. Alors, comme Yozawa comme financier, Yazawa comme technicien, on discute maintenant autour du projet. C'est par là que tout a commencé. Mais entre-temps, projet nanga Office national de pêche n'a déposé déjà le 16 septembre na présidence de la République. Pourquoi la présidence? Parce que na meka ko proposé moi micro projet moko ya mise en place ya ba souche pire à partir ya ba souche locale ya biso na secrétariat général. Le secrétaire général me dira à qui les autres revenu niveau. 3 millions, qui va te financer ces projets? C'était quoi? Expliquez un peu ce projet à quelques minutes. C'était un projet qui consistait à relancer les centres d'alvinage, hein, ou les écloseries en termes un peu vulgaires. Ba écloserie ezali ba maternité quoi, ya bambisi. Est-ce qu'il y a reproduction en bisi? Dès na loba que tout ça la ba recherche to mettre ba souche pire à partir ya ba souche locale na biso. Parce que soit aussi ba souche bazoteka par exemple na Cap Congwana, ce sont des importés. Oh ba égyptien de basala ki ba hybridation na bango. Na proposé qui projet on a secrétariat général, secrétaire général FCNGA ça ne vaut pas la peine, mettez ça à côté. Réfléchissez autrement. Mais ce qui m'importe, moi, en tant que secrétaire général, c'est ton rapport. Projet on a tina nangote. Ah, rapport. Maintenant, vous tenez l'engagement na Chine. C'était pour aller apprendre et apporter la connaissance au bénéfice des grand nombre de Congolais. Non, c'est pas important. D'accord? Nde tindangana qui nde déposer maintenant projet à relance à Office national de pêche au bâti modifié et comme Office national de pêche et aquaculture. Ozaki décret ezaki adopté le 25 février. Na keko déposé en le 16 septembre na présidence de la République. Mais ezaki kotrinaye dans des couloirs. Malgré cela, le conseiller principal monsieur Ambroise Kizumba akitaka déjà à Kinkole. Je crois qu'il y a tindela ki moi ba vidéo an. Akitaka na Kinkole pour voir les vestiges de l'Office national de la pêche. Alors, tant on a écouté monsieur Ambroise, je m'excuse. Ma ezali hein, ceux qui besoin ezali oui momela. Oza penza livia hein. Aza bala liboso azoleka na TV, boteni rigueur te, ezali solo za kobeta yo vanda yo kande tempa ekopasuka. C'est ce qui est plus important. Bino boyo kaka. Eza problème ya santé pe ya boloko. OK, bon comprendre. Ou type cacho. Merci. Alors, nani na présenter nga monsieur Claude Nzinga. Monsieur Claude Nzinga Ebisinga Abi Akili, tu as fait un bon travail, mais ça tellement minime. Vimbisa yango parce que c'est le président de la République qui va financer. Biloko a 16 bandi ko apprendre que président ko finance. Oui. Ndena ko apprendre que monsieur Claude Nzinga est l'ami du chef de l'État. Et c'est le chef de l'État qui va accompagner ces projets. Tango ba benginga na Gombe. Na lobi mais projet za déjà complet. So bolingo vimbisa bon multiplier kaka nombre de charges d'exploitation par rapport à nini et qu'on correspondre à besoin à bino. Donc c'est plus simple que ça. Mais comme président s'intéressait na projet à ramassage à poisson, je crois aussi qu'il y a qu'on s'intéresser na projet à relance à Office national de pêche au Ekoufate parce que l'ordonnance des mers non abrogée jusqu'à ce jour. Comme ils ont besoin qu'on produise réellement bisi pour sa population congolaise, vous lui présentez ces projets. Oh, projet ça pinabi, j'ai les projets avec moi au téléphone. Tindelanga yango. Ndeto échanger maintenant numéro na monsieur Claude Nzinga na tindelier projet. Après nga tindela un projet, aké na projet, une semaine passée, babe inga na téléphone. Wana epikir aza soute. Epikir ndazo jouer l'intermédiaire, interface. À chaque fois, qui oui, à chaque fois. Yé epikir nda benginga. Oh non, Akili, en tout cas projet na biso ça dans les bons.
projet wapi? Oh, il y a office national de pêche. Bien, ok, ça va. Après une semaine, encore un certain vendredi, le 5, et puis qui Benga vers 23h. Akili Lamouka, j'ai été reçu par le chef de l'État concernant ton projet de l'Office national de pêche. Wananani. Monsieur Epikir. Mais Epikir Ndabi. Oui, oui. Qu'il a été reçu par le chef de l'État. Oh. À propos du projet à relance l'Office national de pêche, n'a projet à coopérative de pêche. Donc, M. Nzinga, tu dis, mais M. Epikir. Non, monsieur Epikir. Ouais, ouais. Monsieur Nzinga a transité par Epikir, Epikir l'a commissaire Linga. Mais il avait mon numéro. Mais maintenant, Epikir ici te dit que c'est lui, Epikir, qui a été reçu. Oui, c'est lui qui a été reçu par le chef de l'État. Et le projet a intéressé le chef au plus haut point. Lequel projet? Le projet de relance de l'Office national de pêche. Qui consistait en quoi? Qui consistait à relancer cette entreprise créée en même temps avec l'ONATRA, et ainsi de suite. Il y a une ordonnance qui a créé l'ONATRA, l'ONP, plusieurs entreprises étatiques comme ça. Et l'ONP était chargé de la production et de la commercialisation des poissons. C'était ça la mission de l'ONP. Alors, comme le projet intéressait les chefs... Oui, oui. Comme le projet intéressait les chefs, et puis qu'il a la Moussinga vers 23h, la Mouka préparait mémo. Mémo ana lobela relance l'Office national de pêche, activité à pêche na poule Malebo, en tant que chef de centre, et puis lobela coopérative de pêche. La coopérative de pêche ne fait que partie de l'Office national de pêche. Parce que c'était une division à l'époque à Mobutu. C'est quelque chose que nous avons trouvé dans des tiroirs. Oh, qui courage l'initiative à relancer en haut. Mais si on ne peut pas séparer la coopérative de l'Office national de pêche. Je vais travailler autour de ça. Alors, bikola la tête, banda yango kasiko parce que demain tu n'auras pas le temps. Na bandi ko ebisio tina de. Yepiki. Alors bino kaka obongisa ma ebisio te pourquoi il faut bongisa on a bouti. Non, ayebsinga que le chef de l'État arrive dimanche. Le chef arrive dimanche. OK. Wana bozai samedi. Vendredi na butu vers 23h. Alors on a la mouki na bandi ko travail. Na neni ni wana 2021. OK. OK. Au mois de mars. Na la mouki na bandi ko travailler projet na bandi ko koma na bandi ko koma jusqu'à 2h. Na silisi 2h na lali vers 4h la musinga non 6h za la commune protocole de tezoya orienté bango pa ya bourgmestre. Oh. Okay. Na la muki pe na kena commune na kutani na bango to sali formalité nyonso. Esili bango bazongi biso to tikali mena ko préparer terrain sika chef de l'état. Wana samedi. Samedi. Hier aye ko koma na 10h parce que mukolo ngombu le betaki. Na présenté voilà les mémos que j'ai préparés si tu peux modifier. Ah non, 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 c'est correct. En tout cas, c'est vraiment complet. Non, non, il n'y a rien à modifier. Tout est correct. C'est un travail fait par un professionnel quand même. Qu'est-ce que je vais apporter là à l'intérieur? Nabi, ok, merci. Nde na bandis koko sala saisi nango, toye ko silisa. Le 7 dimanche wana, le 7 mars. Le 7 mars 2021. 2021. Chef de l'État est maintenant. Tant que chef de l'État, yé Pikira Lobby, remets-moi les mémos, c'est moi qui va lire. Chef de l'État Fachi. Oui. Fachi est moi. Yé moi en personne. La bagarre, tout ça. Vers 10h, Bazaï déjà déployé, Azaïk Nakati à salle. Salle nini? Bon, moi salle moko ya mouké. Ah, salle au place dans les cas qui wana. Oui, oui, auto la kisaka, Zamara City. Ok. Avant chef wa Pikira Lobby, pesanga mémo, ngande natanga mémo. Nani, monsieur Claude Nzinga Lobby, non, non, là vous allez embrayer les choses. Mouto a concevoir qui mémo, tika yende atanga mémo. Parce que s'il y aura des questions, il saura répondre. Parce que qui voulait lire à votre place? C'est monsieur Pikir. Ah, Pikir a lingi atanga. Yemo atanga mémo. Pour mon chef de l'État. Oui, oui. Mais makamba ko rédiger a rédiger. Non, non. Makamba ko tanga nde atanga. Oui. Nde camarade na ebisi à lobby. Nzinga. Claude Nzinga. Camarade à chef de l'État. Oui, oui. Camarade à chef de l'État, camarade à monsieur Claude et monsieur Pikir. Ok. Ainsi, faites attention. Ce que tangi mémoire est que une question vous arrive, tu ne sauras pas répondre. Pesa muto a komaki memo. Il a l'esprit. Ce que me ça les reroana, to risquer to échouer na nyoso to sale. Tikela akili atanga memo nae. Oh, mais qui va signer les mémos na ne vous en faites pas pour la signature. Na sali memo ifsenga na sana combo na yo ya ONG na yo Mike. Parce que ONG na yo ndé invité chef de l'État. Na sali pe en tête ya ONG na. So qui peut lingi signature, na pesio signature, ça ne me dérange pas. Mais tu peux expliquer le contenu à mémo. Avec insistance, il y a Claude Nzinga, ne monsieur Pikira, et qu'on dit mangana tanga mémo. Tokoti,
Tobandi, il y a l'équipe première intervenant, M. Claude Nzinga, deuxième intervenant Epikir, troisième Ezala Kinga. Nabandi Donc, maintenant. le chef de l'État est venu parce que INONG l'a invité. Ok. INONG. INONG. INONG de M. Epikir du nom de Mike. Ah, on est Mike. Mike. Ok. Maintenant, nga bandi kotanga memo. Tant la bandi kotanga memo, memo na nga ya tiraki chef de l'État, pourquoi? Parce que nasala qui un peu bas statistique sur l'évaluation de la population par rapport à rapport ratio et à consommation normale ya nani. Nasali ba calcul wana nyonso ezaki inclus na kati ya memo na nga. Na tangi na komi na ba chiffre nde intéressant ki chef de l'État. Au démontrer qui est nini. Token de concret, moi c'est Ndunda Zolanda yo receveur chauffeur. Merci. Démontrer na nubiso alors que ça période yo to banda ko zela mpiodi, période bazoki 27 000 tonnes y a un peu de goya ba depuis tout ça. Bon, yo nini. Okay. Nini penza yo démontrer ki mokonzi yo ki po alobaki amoni fongola. Siko explication pour bima. Merci. Oh, na pesa ki mokonzi comme explication na bandaki liboso na koloba na mokonzi ke non. Excellence monsieur le président, nous vous voyons parcourir le monde à la recherche de financement, tantôt 1 ou 2 milliards de dollars. Mais ces 2 milliards de dollars sont produisables ici dans 100 jours. Le chef de l'État s'est posé la question, comment? Parce que Azaki nanani nae, Azaki comme un bloc noté, Asituki. Alors comment ça? On a expliqué, si on faisait l'insémination ou la reproduction artificielle, il y a 1000 couples, yangolo. Otoboti si yango na ndenge toboti sa kana science. Ça peut produire déjà au-delà de 2 milliards 500 000 alvins. Or, les 2 milliards 500 000 alvins, après 100 jours, Togi Otekango a $1. C'est ce qui fait 2 milliards et demi. Donc, vous n'avez pas raison, il y a que parcourir un partenaire financier, alors qu'on peut les créer ici chez nous. Chef de l'État a commis. Azo Komana Karne. Maintenant, par rapport à la consommation de poisson pour la population congolaise. Rapport ratio à consommation normale, les alliés à 300 grammes de poisson par habitant et puis par jour. Or, la population congolaise est évaluée à 100 millions d'habitants. Ce qui représente 30 milliards de grammes de poisson ou 30 000 tonnes consommables par jour pour l'ensemble de la population du Congo. Alors, ceux qui vont importer 27 000 tonnes. Non, 30 000 tonnes, c'est par jour pour l'ensemble du Congo. Ceux qui ont importé, alors que toute l'année, tu importes 240 000 tonnes. 240 000 tonnes, on a consommation réelle, pas normale, mais réelle. D'un Congolais, un Congolais consomme 2,6 grammes de poisson au lieu de 300 grammes. Déficit est déjà à 294,7. Or, au-delà du déficit, on a Kunango. Tu dépasseras déjà 350 millions de dollars pour importer mbisio wana ou couvrir même pas 10% des besoins de la population. Alors que le projet qui a relancé l'Office national de pêche, coût total c'est 356 millions de dollars. Or, ce total yango, tu relancer dans 6 provinces pilotes. 6 provinces pilotes wana et déjà à mesure il y a couvrir besoin de lobao. Alors, viva calcul wana on a ça là chef de l'État. La croissance démographique de la population congolaise est numérique. Donc, ils ont la vitesse impossible. Alors, ceux qui ont évolué dans la politique d'importation, d'abord, ceux qui ont importé un bis, c'est au-delà de 40 milliards avec un budget de 10 milliards. Comment expliquer? Rien que pour les poissons. Alors que ces poissons, on peut les produire ici, peut-être qu'il y a un libanda et même les bisons même monter en bongo, tous en ont besoin. Tant on a expliqué les détails, les contours de chef de l'État, on fera 26 000 étangs dans l'ensemble du pays, c'est-à-dire 1000 étangs par province. Soit au salut 1000 étangs par province, chaque étang aura la capacité de produire 25 tonnes. Parce que mise en charge à étang, mon étang est à 500 mètres carrés, tant que tu as la mise en charge, et vous produire au moins 25 tonnes chaque 7 mois. Il y a production en Inuana. Soit qui aussi ici 26 000 étangs, raison à 1000 étangs par province. Tu as la mena ba cage flottante. Tu as aménagé 81 000 cages et couvrir ensemble les besoins de la population en qui atteindre 10 800 000 tonnes. Ils ont besoin réel de la population congolaise. Et au-delà de ça, pour renforcer l'économie, pour créer stabilité économique. C'est après ce discours de chef de l'État à Ekolobaké, Azu Fongola.
D'abord avant le bafongola lobike na kanisa ki naza en face ya ba pêcheur artisanal. Nzoka na yeko kuta na ba pêcheur scientifique. Mateo bateinga lelo banda na botama na tanga classe na tikala kotanga yango te. Wana chef de l'État. Wana chef de l'État tango azo sala meeting na liboso ya commune. Alors comme lelo ba pêcheur ya Kinkole batangi singa classe bino bana ya Kinkole epa na bino nde na zui fongola ya kosilisa nzala na Congo. Voilà. Phrase bimaka nde wana. Voilà. Donc par rapport à nyonso na oti koye kolao, par rapport à nyonso ezali awa, na comprendre que lelo na zui fongola ya kosilisa nzala ya Congo awa na Kinkole. Parce que bino boza na solution, bino boza na fongola. Alors nazo kende pona ngonga mulai te. Ba décision misato na zui d'abord parce que azo ba décision misato science tenante na kati ya salle. Alobaki a liboso ordonnaki na bourgmestre la restitution sans condition du port de pêche aux pêcheurs professionnels pour que l'activité wana e banda kozala appliquer. Yami bala lobaki azo signer relance ya office national wana kala mingi te. Yami sato alobaki a mettre en place une coopérative. C'était là les 3 décisions prises par le chef de l'État. Tangu chef de l'État asilisi discours na ye. Topesi moi ba biloko to bongisa ki ba cadeau na biso ya mbisi en tant que ba pêcheur to remeta ki mbisi wana. Chef akei to tikali na promesse. Ayaki na mama to yemoko. Ayaki yemoko. Yemoko. Ah ouais. To tikali na promesse ya kokutana incessamment. Mais entre-temps a instruisa ki directeur de cabinet na ye. Tant to kitaki na ye na port parce que to memaki eti na libongo. Alobi monsieur le directeur de cabinet. Ozomona bato ba entourenga commença par Akili. Na ba collègue na yo monsieur Simon et les autres. À partir kaka ya lelo kota na bango en contact pour que lobby démarche ya relance office national wana eza l'effective. Yo gouverneur ozawa otelemi ya liboso na nga. Wana gouverneur nani? Gouverneur Gentini Ngobila. Na ordonné na yo démolition immédiate ya spoliation nyonso eza likolo ya zone de frayeur. Sans préavis, sans condition. Parce que bokai kokende na niveau yote. Tant ozalaki na salle bourgmestre azali ko sangaki il y a des constructions précaires. Mais na kiti anga moko na kuti ba construction en dire. Alors na ordonné na yo gouverneur o effacer yango nyonso na mona ngo lisusu te à partir à lobby. Gouverneur a vu excellence na luka daire akili oyo akimanga alinga omona ngate na vu excellence ngana ko kutana ndenge nini. Est-ce boyeba ni nae? Voilà. Na okutana oui oui. Na okutana ndenge nini parce que pour ko atteindre c'est tout un problème. Donc moi ngana kutana ezate. Au moins qu'il y ait une carte de visite ou bien invitation officielle. Oh, Togo solo là. Ça s'est passé comme ça. Ndeto eko chef a sali discours accueilli. Voilà origine ya Fungola. Très bien. Ouais. Ça on a compris origine ya Fungola. Oh, nzambe na ngai. Soki ezalaki mundele nde azoloba tolobi mundele azoloba. Congolais nde azoloba. Ayebi makambo nini azosala. Bambisi oyo nyonso ozosomba na libanda po tosilisa kopa bambisi wana esenga tozala na bateau de pêche te. Oui, bateau de pêche, oui. Mais lelo pêche na niveau pêche évolue partout au monde. Production, il y a pêche de capture. Par rapport à la production, il y a pêche et à élevage. Il y a des choses différentes. Pourquoi? Parce que pêche à capture, il y a pêche à probabilité. Oki olobalelo okanga 2 tonnes, oki okangi 2 kilos. Mais pêche et élevage, otozobenga pêche artificielle, il y a planifiable et quantifiable. Donc, si vous avez nakati ya itana nga oyo, nazobokola 5000 espèces. 5000 espèces, dans 6 mois, il faut atteindre 1 kilo. 1 kilo, ce que vous multipliez par 5000, vous avez 5000 kilos, ce qui représente 5 tonnes. Et dans 6 mois, on peut produire exactement ce que vous avez planifié. Contrairement à la pêche de capture, ça c'est un. Deuxièmement, pêche de capture, pêche de capture, nakati ya fleuve nabiso. Est-ce que bato babosani que fleuve Congo est en végétation assez? Ce qui fleuve est en végétation assez. Chalitier à pêche de capture, on voit kango wapi. Parce que koko ya likolo ya végétation, on a banzete ko accrocher yango et ko kata filet, mbisi kozonga esune bale. Ça c'est un autre élément. Deuxième élément, il y a eu la surexploitation ya fleuve. C'est pourquoi les pêcheurs vont utiliser même des méthodes à Kisi, des histoires comme ça. Pourquoi? Parce que loi sur la pêche est koufa. Réglementation à pêche est la sous-souté. Sur l'exploitation, est indi batuba dans ça ba moustiquaire, ba produits toxiques, o ezoboma maki, ezoboma ba larve, ezoboma ba alvin et bominambis.
Donc fleuve Congo bate baïfsa biso 3 couches, 7 couches, bon. Nga nandimilaka yango te parce que je connais la réalité. Ce qu'il faut faire maintenant, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'élevage à poissons et puis to repeupler ba zone de pêche na biso, c'est-à-dire to zo mbisi o to uti nango na ba écloserie ba 23 centres d'alvinage na lobaki to zongisa yango na mai. Soki to zongisi yango na mai to organiser fermeture ya pêche parce que soki to organiser fermeture ya pêche pendant au moins 2 ans et ko pesa na possibilité na population ya poisson wana ekola mbisi ezonga suko mona na ndenge ezalaki. Mais sans cela, pêche de capture à part Mwanda, ceux qui nazui Chomia, na lac Albert, nazui Uvira, na lac Tanganyika, nazui Vichumvi, na Nord Kivu. Donc, il n'y a que le lac qui peut produire au moins. D'où, comme un investissement est belé, na pêche de capture, ce n'est pas répondre à la question des poissons. Très bien. Ouais. Il faut plutôt to boko la Voilà. bambisi. Soki to boko li bako bota, moto na moto akoyeba ke dans tel mois na kozwa bo na telle Voilà. période na kozelo kwa bo. Et puis, période où on a, oh, production, on a, et couvrir telle période. Tout sera planifié. Au début, on a besoin de 10 millions ou 100 000 tonnes. On peut produire 20 ou 25 millions. Moussousou on est pour exporter, moussousou est pour la consommation locale. Et comme ça, l'économie n'a plus à la stable, bah devise mais soute pour la guindoson bambis. Très bien. Donc mbisi wana annuellement coupé sa biso plus de 2 milliards. Oui. Papa sango ozalaki na biso na kinkole. Otunaki talo ya mbisi moko. Je crois ba répondre que ça 50 000 francs. En dollars c'est 75 $. Or mbisi wana aza produisable dans 7 mois. Kaka ya même taille wana omoni. Siko soki mbisi moko azo revenir na 75 $. Et que cage na yo osalaki mise en charge à 5 000 poissons. Imaginez-vous un peu ce que ça représente comme recette. Or, biso objectif est Office national de pêche, ezali à produire mbisi, côté kayango au même prix que les Thompson. Thompson, le lote kamaka 5 000, 6 000 francs. Biso petote mbisi ya maywana au même prix, c'est-à-dire 5 000, 6 000 francs, pour épargner population na biso na consommation ba produit 1. Méthode ezali capturer to éviter, traitement nango to éviter, conservation nango to éviter, métozoli akaka. C'est pourquoi j'ai toujours dit que les vraies indépendances commencent par l'indépendance alimentaire. Tant que l'État a sécurisé notre alimentation à la population a été, c'est que nous ne sommes pas encore indépendants. Très bien. Oh, nzamenangai, opesi biso bato bazana bongo pe baebi makambaza ko sala. Mais le problème, nous souffrons avec une richesse à côté. La richesse intellectuelle en gros, mais négligée. Mais vous allez prendre des coopérants, des coopérants à qui on fera confiance, des coopérants. Ah, on m'a expliqué, et puis qui raza au monde en a sauté. Oh, ma papa, et puis qui les ma papa, au monde en a sauté. Les comités, quelle a été la suite? Ok. Quelle a été la suite? Finalement, le chef de l'État est parti. Mokonzambo kalobi bo bongama. Bo sangana na bandeko, bo koma français, bo tia makamuna molongo. Po ta parti à lobito banda déjà. Gouverneur Bouka. Merci. Gouverneur Aleki abukito abukite yoko ebisa biso poza kana kinkole. Yami balé côté ya makama mokonzambo. Quelle a été la suite? Merci. Matondi papa sango pour l'occasion zope sanga. Sima ya kokende ya mokonzi ya mboka. Lundi tobengani na monsieur Epikir. Abi akili yaka tokutana na Delvaux. Na Ipen. Na ye tokutani na Ipen. Nazaki accompagné na baninga mibale. Abi d'abord je vous félicite parce que makambu nyonso lobaki ça prouve à suffisance que oyebi pe o maîtriser yango. Wana nazo féliciter. Wana monsieur Epikir, camarade ya monsieur Claude Nzinga. Ami personnel à chef. Ya chef de l'État. Abi na féliciter parce que vous avez une maîtrise parfaite ya domaine na yo. Mais maintenant to vanda to réfléchir. Chef de l'État lobaki to proposé parmi biso DG na DGA. DGA zala mwasi, DGA zala mobile. Maintenant, yo d'abord nengo saela ki projet na wana ya Office national de pêche. O proposé combien de postes? Et puis o proposé au kabola yango ndenge nini? Ngana FC, OK, merci pour la question. Na sala ki projet avec 7 postes ya direction. C'est-à-dire directeur général adjoint, et puis les directions chargées d'exploitation, logistique, et ainsi de suite. Comme la salle qui sait tout, DG et Sengele a la technicien à maîtriser le secteur pour que l'entreprise ait revivre, parce que c'est la relance. Et c'est là que qui par mes gestion et tomba qui en faillite.
et tombaki en faillite parce que bazalaki koproduire mbisi te na ndenge biso tolobeli ki tobanda koproduire, bazalaki kaka kokommercialize production ya bapêcheur wana na koencadre bapêcheur, alors que na rythme wana bakoki koévolue te, il fallait produire, entreprise yango moko eproduire. Biso pour que toproduire, il faut moto azodiriger azala na vision, c'est-à-dire azala technicien. Comme le chef alobaki, le chef de l'État alobaki ke moto akolanda azala mwasi, pour ne pas aller loin, tu proposé biso moto récupérer direction générale, yo en tant que canal auto utilisé pour atteindre le chef, tu pesi yo direction générale adjoint ko pona mwasi moko na association genre ko délégué comme DGA, et le reste ya ba poste to kabola yo 3 biso 4. Il nous dira oh non, en tout cas ça ne va pas, ce qui bongo il faut te réfléchir encore. Bon, ça va kende ko réfléchir. Mercredi à bengi alobi non tomoni sur les 7 postes iyo topesa yo kaka poste ya direction d'exploitation parce que kuna ndo kotia technique na yo, kuna ndo kotia maele no pour produire, et tika biso to gérer to entreprise na ndenge biso to kokanisela nabi ok c'est bien opesinga poste ya direction d'exploitation, pesanga siko programme plan d'action hein ya société. Ouais. Oh non, yondo salaki projet, yondo yebi contenu exactement. Non tolobaki mutu ayebi contenu ndazala la direction yo boy ngape, je n'ai pas intérêt à m'opposer parce que tu as besoin ya kopesa baninga yo so musala yo pesanga programme na yo comme ça. Oh non, biso to concevaki office pour 50 postes nabi ok na 50 agents yo ko recruter, combien bakoza na direction, combien bakoza na production. Au moins que déjà au départ obandi oh akili na moni baninga nonde bazo induire on erreur kabwana d'abord na baninga wana comme ça biso to ko rendre yo utile. Ngalobi oh baninga on a passé na bango déjà 4 ans ensemble, bino à peine 2 mois to yebani na kabwana batu ya 4 ans pour que bino bo rendre nga utile. En tout cas ça vaut la peine botika nga inutile mais natika na baninga nanga na okiko kabwana na baninga nanga te pour que na préserver ba intérêt nanga moko alors que to bundaki ensemble, ça je ne peux pas le faire. Nandimi natika la inutile na bango. Oh lokolo persister, ok biso to abandonner okoyeba nini koyela yo nabi d'accord merci tokabwani wana naki nde baye ko mettre en place maintenant comité chargé de relance à Office national de pêche ezalaki signé, ordre de mission ezalaki signé par le directeur de cabinet du chef de l'État. Comme il y a maîtrisaki ba kombo na bilongité, ba proposaki liste ya monaki et il a signé. Tango a signé à côté ici maintenant le conseiller principal Ambroise Kizumba na kati ya commission. Or Ambroise na kanisi monaki na ba vidéo. Ceux qui bazwaki pour la première fois orthographe wana mo wana ya ONP, ça venait de moi. Avant yana Kinkole a invité Kinga à 2 reprises dans le palais de la nation na kende ko défendre le projet wana. Après conviction na ende me maki mena pour vérifier le reste. Mais tangu ya koti responsable ya commission wana atuni ata isusu te akili aza wapi baninga ya kilo na zeko ya mbabaza wapi sans l'importer plus parce que ekomi ngonga mwana benda par na ye ba isolenga na kananga bango ba évoluer na nini na bango basuki kana ko isolenga te bayeti koluka ko traumatiser ba bengani nga na ndaku ya leta nga na ménageaki baye ko bengana nga na ndaku na 11h le 11 avril pour que nazala mena totalement désemparé. Tant ba bengani nga bon na trouva ki yango normal mais na continue ki lit nanga toujours parce que nalinga ko za trop plus plaintif te nalinga ko agir ole ya kolela mingi babandi mena ko luka ndenge ni ya okanga arrestation na uti oyo e bandi banda 2021 ba luka ka e bandi banda 2021 pour na arrestation mais na 2020 bayaka obukila ngandako babanda obuka ndaku de 0h jusqu'à 3h. Si esenga ki intervention ya papa wa botinga nde ayaki ko intervenir a uti limité ti Kinkole. Alors que police na ba service de sécurité nyo sa Kinkole na benga ki ata mutu moko intervenir ki te. Une sorte de complicité. Ouais. Jusqu'à ce que papa nanga akoma ki nde asala ki intervention pour qu'il na sauver. Tata soda. Oui, papa nanga za soda za pe victime ya même problème on a police. Alors, il m'a sauvé la vie. Bango ba yeko bandela siko démarche ya kokanganga na 2021. Barate ba déménager nga na ndaku na kei. Or quelquefois le malheur est bon. Kolongola balongola nga na nini nde permeta nga pena zo liaison. Ya ko remonter sous pente jusqu'à atteindre la présidence de la République.
na koluka ndeni bakoza rétablir na badroit nga babengani nga bwana babengani yo banani bato ya aner aner aza autorisation ko déguerpir bato na yaka to conduire yo nde bakotsenga na circuit oyo memaki nga lisusu jusqu'à ce que nazaki réussi le 18 juin na directeur de cabinet à chef de l'État Nyembo. oui Guilin. Guilin Yemoko tango ayambinga le 18 juin na expliquer contour ndenge nazo expliquer na plateau il a beau regretter abi mais comment Ambroise Okoko mati na niveau parce que ba coopérant na kati ya dossier wana ezali monsieur Epikir na monsieur Claude Nzinga o aza ami personnel à chef de l'État bango balingaki natikela bango direction nyonso ya office national ya pêche et puis ngana zala sous ordre na bango ba dicter o bakoki kosala ngana lobaki non j'ai une entreprise il faut d'abord muto aza na vision nde atelemisa yango bopesa ngana fiske une année ou 2 ans eloko wana eza matérialiser d'abord après nazongisela bino eloko na bino l'essentiel pour ngana conserver qui rêve moi na botami c'est ce qui m'importait beaucoup plus balobi non to rendre inutile ndenge olingi oza inutile bayepe bakoti siko na réseau wana bakoti batu nyonso y compris le conseiller principal Ambroise babandi ko manœuvre ndenge ni ya ko pourchasser nga bakanyinga te tant na bandi ko pesa explication maintenant na directeur de cabinet abengi conseiller principal na abi monsieur Nyembo vous connaissez un certain Akili Fataki oui je le connais c'est un expert c'est mon ami abi ambo mais comment son nom n'est pas sur la liste? Oh non, Excellence, voilà, il a des problèmes administratifs avec ses chefs. Il est conflictuel. Le directeur de cabinet lui dira, est-ce que nous avons besoin de ces conflits ou nous avons besoin de ce qu'il a? Parce que la République a besoin de sa connaissance et non de conflits. Comment conflit au quotidien est dominé sur l'intérêt général? Tu as rendu à la République un très mauvais service, monsieur. Je regrette d'avoir confié cette mission. Et par conséquent, je ne signe plus les rapports de ta mission. Abengi, l'actuel ministre de la Pêche et l'Élevage. Excellence, monsieur le ministre, vous êtes où? Je suis déjà à la maison. Est-ce que vous connaissez un certain Akili Fataki John? Oui, je le connais bien. Qu'est-ce que vous avez fait de lui depuis que vous êtes ministre à la Pêche et l'Élevage? Oh non, Excellence, celui-là, c'est un petit compliqué. Oui, oui. Donc, soki olandanga na top Congo na kendaki likambu ya kosilisa crise ezaki na centre, c'était à cause de lui. Alinga kolongo na centre te. Donc aza petit moko insaisissable moyen ko traiter na ezate. C'est alors qu'il lui posera la question, est-ce que yo yebi que tu as fait la science politique administrative et que tu es ministre de pêche et élevage, tu devrais coopérer avec des gens pareils. Parce que expertise oyaza nango nde yango ministère na yo esengi. Mais maintenant comment okoti en conflit na muto conflit administratif, toi tu n'es pas administratif, tu es politique. Le ministre de la pêche à ça la SPA. Oui oui. Sciences politiques administratives. À partir ya directeur de cabinet à chef de l'État. Abi yo zagi na intérêt mon côté à collaborer. Alors par conséquent, je suis avec Akil ici. Voilà ce qu'il m'a dit. Désormais, pour wana bolongola même pas 1 mm. Il y a hôtel de ville et auquel service. Non. D'ailleurs, les ports et les aéroports sont de la compétence exclusive du gouvernement central. C'est la constitution qui le dit. Tant que vous avez hôtel de ville, une portion à port, pour en faire quoi? Parce que hôtel de ville, na tous les ports à ville à Kinshasa, a un service d'assiette naïe. Ou ils ont sous supervision à tenancier du port. Et les tenanciers du port de pêche de Kinkole, c'est vous, le ministère de pêche et élevage, représenté par les centres pilotes. Comment vous continuez ozo concéder angoka abwesi facilement? Et de deux, oyebike si on doit présenter, ozo défendre le 25 juin oyo projet à office national de pêche ezaki initié par Akil yo ko défendre ango na conseil des ministres na relance ya office national de pêche wana okokende ko installer yango wapi soki poro wana ekomi concédé? Alors désormais on nyonso bozwaki comme disposition na Ambroise, moi j'annule, revenez à la raison et puis bo évoluer maintenant na mutoyo aki ko sunga yo. Au lieu que ministre a consulté pour que tout ça la front commun, parce que au-delà de tout c'est l'intérêt général qui prime. Non non, et accentuer nde sikoyo ba problème contre nga. Ministre a siliki sikoyo, je deviens maintenant l'homme à abattre. Et encore plus fort, tangu
bosolo na télévision et bosolo na politique ekitaki sur terrain tosali émission wana ezalaki lokola na sopi essence na moto nde bastratégie mena ya accusation contre nga ebandi ti baya kokanga yo ti baya kokanga nga outi kasho nauti kasho nakangaki yo ndenge nasali nini ok nayokaki d'abord na barimer parce que après passage na bino na kinkole moi mouvement ebandaki mouvement nini mouvement ya réhabilitation d'abord ya nzela na aménagement ya partie technique ya port tomonaki babandi kobwaka mabanga balobi bazobongisa érosion wana babandi kobwaka mabele na nani na partie technique ya port wana po basi relever yango de manière à ce que batia siko ba construction essentielle oyo ya partie ya port wana tango mouvement ne bandaki nayoki conseiller principal ya premier ministre Abenginga en charge de l'agriculture, pêche et élevage. Monsieur Akili, tu es à Kinkole? Oui, je suis à Kinkole. On t'a suivi sur Bosolo TV. Mais explique-nous un peu ce qui reste par rapport à ce que vous avez dit de la chambre froide et ainsi de suite. N'a expliqué. Abi, ok, il y a déjà un ordre d'émission. Nous venons officiellement à Kinkole. Tu dois être là. Sans toutefois, Aïb Sanga, besoin à Kinkole, n'engeni eza n'engeni na yebakite. Maintenant, baye en équipe. Tangu baye a insisté à ce que ngana yamba bango. Parce que mutubatina na centre pilote de pêche à Kinkole, na commission d'affectation na ba affecté comme chef de centre T. Ba affecté comme chef sous cellule. Ya centre pilote de pêche à Kinkole. Or na centre pilote de pêche à Kinkole na créé ki ba cellule na ba sous cellule. Nde na moni ki affectation na kanisa ki aza successeur nanga, or aza successeur nanga te aza nde agent à ma disposition. Na tiens maintenant la disposition, il y a chef sous cellule moko. Il y a chef cellule pour qu'il y ait chef sous cellule. Maintenant, tant on a dit qu'on évolue, bah insister ngana yamba bango. Or, sous un ministre, il ne faut plus ngana mona na centre. Il faut mutu atinda ki chef sous cellule, nda ya ko remplacer nga. Ngana yepsi yango no, l'affaire est pendant devant le Conseil d'État. Il faut oser la prononcer à justice, parce que quand la justice est saisie, tout devient suspensif. Donc, ninga, niyo mutu oki ko bouger balinte. Mais comme il en est ainsi, on évolue ainsi. Alingaki ngana yamba délégation en primature te. Ngape na zaiko yamba bango na cadre officiel te. Na zaiko yamba bango na cadre ya pire vieto ebani, aza conseiller principal, ayebi peke ngape na zaiki chef de centre, peut-être aza besoin d'information pananga, baye na yambi bango. Maintenant na mona ngati na bango directeur moko ya biso ya ministère azali. Tangu baye kote ngana zaiki kote to fandaki na bino to tie bakiti et gêner maintenant directeur wana. Mais à quoi kolobelo comme côté. Le conseiller principal m'a posé la question, qui est responsable ici? Je me suis présenté. Bon, la qui sabiso makamunyo son nengo lobaki na télévision. Chambre froide ainsi de suite. chambre froide ya kala Oh ya kala wana. oya lakisala no image wana pression muyoko chambre froide ya kala oyo na place tokendaki oyo kufaka ya zanga wana Oh ya nzanga wana. oyo nzanga Mobutu asalaka Okay. abongisaka ngo malamu Oui. mais pièce moko ebeba na kati Fan nde kufaka. Fan. Nde créé bapano na ti lelo ndenge tozolo baboy moteur basi baibi. Moteur compresseur omonaki libanda na pe baibi. olobi Compresseur omonaki ya libanda na. Esi Ouais. ekei. Eza lisusu te. Alors na bandi ko orienter. lakisanga chambre froide oyo lakisanga penza chambre froide wana po totelemaka liboso ya chambre froide yango natalaki yango ndenge baye koyiba yango susu na Baibi pasi. moteur wana. Oh. Oh. Bon, presi ya koluka yango so ekomi place wana kolakisa biso D'accord. Alors na bandi ko guider bango. Tant na bandi ko guider bango, ba disciple ya camp adverse balinga ngana za na centre te ba ko menacer. Na tiki bango na bino continuez monsieur le conseiller. Abi non, on peut pas continuer sans vous parce que c'est vous qui maîtrisez les rouages. Comme bango ba wele litika bango ba loba, yo yaka to évoluer. To bandi ko évoluer en silence. Mutana lobi akili yakosaki bino ke centre zalaka 5 hectares, centre suka kinde yao. Or mutu azobisa ke centre suka kiawa, aza mwana ya chef coutumier. O ayebaki concession wana na bomwana na bango. Ayebisi alobi yo lobi centre suka kia. Bongo na se nini ezalaki? O ezalaki vide. Ezalaki vide pourquoi? O nga na ebite abiomoni ozo maîtriser makambo zo lobate. To continuer, to kitina si ote, to komaki lisusu arabi non, tu es réellement fou. Parce que tozo comprendre makambo yo zo lobate. Tango akili expliquer ki 5 hectares yo contredisaki. Oro yebaki te kenga na muteke, naza mwana chef coutumier na yebi esika oyo avant yo.
ndeti na natunaki yo nini ezalaki na se okokai koexplike te alors kocontinue su koloba te tika moto ayebi koloba aexplike biso tosali contour na port toye kozonga babi yo nde okozwa parole ntango premier ministre ako nde eloko etindaki ministre mena ye moko akita na kinkole aye koloba estce akili azosaka na nga il a mon niveau voilà parce que baprésentaki eke akili nde ayambaki délégation ya primature eke ndenge ayambi chambre froide yango donc chambre froide oyo bayibi na compresseur bayibi compresseur ndenge liboso fan nde ebebaki ok fan il fallait $4000 na ba pièce mosusu ya mike mais na wa compresseur nyonso ekei nzamba lula nzambe na mawa tala chambre froide yango oyo $4000 compresseur nde yango wana bazwi yango mpe esuki yango oyo nyonso bayibi nyonso ekei sikoyo ezanga $4000 mpo babongisa ok l'état na biso sikoyo bayibi nyonso l'état alukaka $4000 tozosenga bandeko baza libanda mboka diaspora baluka ndenge bakoyede l'état même ata ba FPI soki nani FMI bakoyede biso mpona $4000 bakoyede l'état ndenge nini papa sango alors que l'état alingi basunga ye te eza lokola l'état komi mobola bazosengela l'état les grands problèmes ya l'état oyo ya biso précisément ministère na biso eza problème d'homme parce que bato bazogere nde bazopose problème baza na logique oyo ezalaki banda ya armée ti lelo ya mobutu ke bomba mayele na yo c'est ça le ministère de pêche et élevage soki oza na mayele na yo garde yango mpo na yo soki okesala yango ya privé tant mieux soki en public pas question na ministère na bango te oyo oyebi eza important te landa nde oyo okuti or nga na fonctionnaire de l'état ozotinda nga na servir baindividu ndenge nini voilà nini pome ya discorde entre nga na administration na nga très bien yango wana bakangi okoti kasho osali combien de jours nasali 8 jours na kasho oui. bayokaka nga maintenant après passage ya premier ministre parce que jour premier ministre aye premier ministre ayaki kovisiter chantier ezalaki prévu yo ndoloba oui baizolaki nga déjà babiti n'est pas sur la liste nabi ok pas de problème naza na association na nga quand même tokota toyamba premier ministre babengani nga na association na ngai naki ozala esika premier ministre azoya te président azalaki kuta ozalaki bongo premier ministre babengani nga nandimi mpe nabimi esoki wana te nde baaménage mena complot ya kokanga nga complot wana moto akoexécute yango c'est un certain capitaine Ramazani Masama Ramazani oyo aza commandant ya police fluviale nakuta ye na port depuis 2009 ti lelo or na armée nayebi te même na administration occupation ya poste ezalaka pour 3 ans si mais lelo tozoloba boye le commissaire a plus de 15 ans na poste wana moko na cadre ya sécurité mais qu'est-ce qu'il peut rendre encore comme service na batu et si azui ba vice voilà nyonso en fait a constitué base arrière ba utiliser ye comment tangu bourgmestre asali réquisition ere ayaki sika mama bourgmestre opesaki ye mbote wana asali réquisition alobi conformément à la lettre du directeur de cabinet du chef de l'État par rapport à l'exécution du projet d'aménagement du parc aquacole de Kinkole. Je demande à tous les occupants des digues d'être évacués avec l'accompagnement de la police et d'autres services de sécurité. Bourgmestre a requérir force et la police, il y a un service de sécurité, va accompagner Bisso. Parce que selon, comme le chef avait dit de démolir, il voulait démolir immédiatement. Non, tout ça en période festive. Ceux qui ont bouki, bato wana bana ba famille. Ba entreprise na bango yango wana, ba vivaka wana. Olia kobuka, to recensé, to identifier bango. Ceux qui to recensé, to identifier bango, bazaka na taxe moko semestriel bafutaka na commune yao. Commune a sacrifié taxe wana. To percevoir yango, to acquérir ba drag. Parce que pour on etika ko za draguer te lelo. To draguer sable wana et servir biso na remblement ya espace au musus. Donc to aménager un nouvel espace, bongo nde to délocaliser bango de là vers l'autre espace aménagé. Très bien. Et le bourgmestre m'avait compris. A sali réquisition atindi par Ramazan. Ramazan alobi ye bourgmestre azotinda bino ayebi te ke kuluna ya port eza mieux organisé que bino bato ya mokili. Wana Ramazan ya kyo. Les commandants ya police o akanga kinga. Fluvial. Oui oui. Bino bozoki ne ko induire bourgmestre na Bayrere o ya yebite.
alors ordre wana nga na koexécuter yango te soki alingi na exécuter yango atindela nga $200 au cas contraire atinda bana na ye baya koexécuter yango. Nazongi epai ya bourgmestre après 3 semaines nayebisi ke Ramazani aboyi. Police des frontières ezali kuna. Transférer réquisition na police des frontières est exécutée. Bourgmestre asali une nouvelle réquisition. Atindi na police des frontières, Ramazani aye ko intercepter susu bango na police des frontières. Tango aye ko intercepter bango ndenga na sali rapport circonstancié par rapport ya ba opposition na yewana. Na komeli bourgmestre. Na komeli bourgmestre directement ya répliquer. Tango a répliquer ngape na ye ko réagir na lettre na ye. Tango na réagir na lettre na ye nde aye ko funda azusi ko motif ya ko funda nga lobi dénonciation calomnieuse et imputation dommageable. Aye ko funda nga na parquet sans pour autant ye commissaire ya nani yende abimi ye Ramazani. Oui, mais lobby si ma lobby na ye ko yebaki azaki plaignante nazo évoluer ye abimi plaignant asali plainte na parquet et pas ya magistrat Kayembe kak ndes initial na ye. Tango asali plainte magistrat a émettre même pas une convocation, même pas une invitation quelconque que atteint de l'invitation na ya auditionner nga non magistrat lancé nga mandat d'arrêt, mandat d'amener. Naza pe l'information te na kiti na porte kende ko image ya bato auto forma ki parce que nazo former bato na domaine na aquaculture na nini na kende ko tala ba réalisation ba cage na bango basala ki ya ba kombo OPJ ya capitaine Ramazani akoyi nanga ozana mandat no yango on t'arrête mandat nanga yango nani afundi tokeka na parquet yo koyeba ça va token toye tokomi na bureau na bango baesinga bafundaki pour dénonciation calomnieuse et puis imputation dommageable contre le commissaire Ramazani. Plaignant nde akanginga tina bureau na e et puis yende azo acheminenga na parquet alors que parquet za na ba APJ. Ça c'est quelle procédure? Bon, comme possible okangi, je n'ai pas de choix token. Toye tokomi na parquet, magistrat si akindeki balali singa na boloko. Premier jour. Deuxième jour, magistrat ekoya abimisinga na boloko na 16h30. Nde abandi ko auditionner. Aposenga première question, deuxième question, troisième question. Nabi non, monsieur le magistrat, ba question zo posenga eza na trait de liaison te par rapport à l'infraction yo chargé nga. Qu'est-ce que le ministère a à voir dans la dénonciation calomnieuse et imputation dommageable il y a monsieur Ramazani. Alors que Ramazani est de l'intérieur. Zongi sanga na procédure normale. D'abord, la Constitution le dit clairement que une fois arrêté, le coupable doit être informé des motifs de son arrestation. Maintenant, si on a plus de 24 heures en cachot, je ne sais pas pourquoi je suis arrêté. Et Dédé, au-delà de tout, je suis cadre de commandement. Nous avons bénéficié de la protection article 10. Il y a code de procédure pénale. Où ils ont exempté une arrestation en modèle. Et puis, juridiction dans un parquet de grande instance, c'est incompétente pour nous. Il faut le procureur général. Nous sommes sa limité. Et au lieu de facilement, ce que vous samba, n'a commis refus de comparaître. Ça vaut la peine comme refus de comparaître. Qui n'a samba procès mo za bâclé. Azu PV na a commis refus de comparaître. Zong c'est na cachot, d'accord. Na zongi na cachot. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième jour. C'est alors que nous avons procureur à Benginga. Na koti na bureau procureur. Yo za depuis 5 jours bon ngana habité ngana za privé de liberté. Yo ko bango ngeni. Ah ça la ironie. Voilà ironie. Ezaki ironie na. Nani akanga ki ona bi magistrat kaki. Benga bango abengi ba magistrat na yonso. Est-ce que boyebi akili te bino sonne bo fandia? Oh non, biso to yebi te. OK, lokwa boyebi te je vous explique. Akili nde initiateur ya projet à relance ya Office national de pêche. Au Bolanda qui est adopté dans le Conseil des ministres le 25 février. Ce qui a attaqué Boye, et ça par rapport à projet na yewana. Ramazani wa yeko funda c'est un figurant. Na yebi ke yo magistrat zo sambisa dossier yo oyebi yango. Alors, comment toki ko mamutu pour un projet à initiative na ye? Ce qui boko pimele yango. Vous les laissez libres. Bopesi muto bino boko pesa. Depuis Bokangi Akili awa, j'ai reçu plus de 30 appels à ministre national. Et Zoka Moussanga, comment un ministre du gouvernement national a zo benganga pour charger Akili?
Alors qu'ils ont une loi portant règlement Le d'administration. ministre a pêché Yabino. Oui, le ministre national de la pêche, il a appelé plus de 30 fois. C'est ça que dit le procureur. Plus de 30 fois. Pour continuer à charger, na incarcérer jusqu'à ce qu'il y ait de prison. Mais, nazo mon elo ngana okangila yo awate. Alors, yo magistrat ka instructeur, kende continue instruction yo, yelanga, oh non, akili aboy abika kayondo ko sambisa e. Zoye siko avanga na bima, na mona PV audition na e. Magistrat zongisinga na boloko. Azeli 17h procureur alinga kende nde a extraire nga, abandi ko auditionner nga. Procureur Azeli eti 18h45. Asili si audition te, aye aussi audition à 19h30, air procureur asi aki. Maintenant, tant abandi ko auditionner nga pour la deuxième fois, azongi si qu'on a procédure normale. Abandi la question 1, connaissez-vous Ramazan Yabi? Oui, je le connais. To évolué ti na signé PV. Tant amoni si qu'on façon ya ba réponse à audition ngana écloué moyen contre sa plainte ya ministère etambola parce que j'ai appris par des voies non officielles qu'ils ont dépensé $12,500 pour gagner des prisons. De manière à ce que ceux qui n'ont pas prison, bakoya ko retirer dossier nanga bakolukanga dossier mona nagate, ceux qui ba nomination na bango eleki par après bako libérenga. Or ça m'importe moins. Hein? Babotola ki biso coopérative. Yo komaki wana na coopérative de pêche comme bistrot. Pourquoi? Coopérative ezana des bistro ezana des congélateurs ngamoko na koti na kati laksango précieux. Ngai moko na che coopérative bozo betela ka tolo coopérative yango. Ngai moko na komi place wana tango na komi wana bato wana balingi atana kota te. Lokola na tindaki déjà bato bakendaki avant to zwa ki image bien avant bavandi. Bango wana ngala bango. Koswana na porte balingi na kota te ngai bo pesa ngai ya komela balingi na mela te ngai. Mais bato musu bazomela wazali bana bio atoteka te. Na kota na kati 3 congélateurs. Pe ba photo ezali na ba vidéo oyo mokonzi ya mboka ba memaki na eloko wana. Coopérative wana ba memaki mokonzi ya mboka fungola 3 congélateurs. Bozo mon chef de l'État quoi moninga na bino. Écoutez, monsieur, nazana rage à un certain moment. Nazana rage à un certain moment. Nek tout ça la ba aventure na makamuso eza ya mboka. Coopérative, je suis d'accord. Mais coopérative nini? Coopérative vous avez 3 congélateurs. Yo chef de l'État Kosukola, Azuba garde baye. Le chef a beaucoup de choses à faire. Vous allez l'amener dans une histoire où il va inaugurer. Dans les coopératives, ils ont 3 congélateurs. Quand on va expliquer, mais, monsieur, moi-même, j'étais là. Moi-même, j'étais là. Batuazo Mela Masangalibanda. Quand nous, on voulait prendre le sucre, on nous a refusé. Bazo bateke avant na ya wana na butu na bango et si na yaki déjà avant. Et si na kota ki na kate si bazo ki mbodi nyonso sange baye. On nazo sala wana za rediffusion. Nayebi musala naza kosala nako kota na ndako no sanke oyiba na koti na ndako na o politicien na koti pe na lali na yo zo yeba te na tongo na kosala nde rediffusion. Voilà. On a assez de matériel pour vous infiltrer. Ça toyebi yango. C'est le travail. Tout ça les enquêtes, ça musala. Alors on va terminer. OK. Finalement bakangi yo. Bakanginga n'a passé 9 jours. Magistrat après comment on a que biloko azo sala les autres à la bienté et zo correspondre était na audition nanga. Alobi na senga liberté provisoire na komi lettre à liberté provisoire bafuti mbongo selon ndenge senga ki parce que basenga ki $500 topesi bango $250 mais na eko passer sous 2 jours de plus. Oui après au futani non parce que plan ezala ki malgré la futi liberté provisoire ba cheminer nga na prison centrale. Or nga moko d'abord na zeko préférer na ki na prison centrale par rapport à ba condition na zala ki na ngona papa sango. Cachot à 2,50 m sur 3 mètres et contenir 86 prisonniers. Donc, bozola la ya kotelema. Et nakati ya kamwa pièce yango ezana 1 mètre carré o ba aménager comme toilette na salle de bain o ekufa. Bosumbaka wana, poubelle na bino wana, batu pe balala ka wana likolo ya toilette wana. Nde condition azaraki. Alors so batu ba mati likolo 15 personnes. Pour na bango et fini ba salité nyonso wana et filtrer mai ndezo arroser salle esika bozola. Voilà comment on a bimi malade na Cachot, c'est par rapport à la condition ngana za ko souhaiter na kina prison centrale qui na vivre prison wana ya Kinkole parce que soki okoma kozo ka image olinga ki olela. Donc c'est terrible. Et au-delà de ça, quelles sont les conditions à tracasserie? Motoazo elanga mai à 500 francs, il faut dépenser 5000 francs. Ne mayo ane komelinga mena
parce que faut foutre na barrière 3000 francs et la police aye awa oh bazo benga kapita ya kasho il faut foutre 1000 francs kapita ya kati opesi 1000 francs ça fait 5000 or pongana milaka ma ya 500 francs. Voilà les conditions. Déjà le OK kozwa nyongo na yo mbonga transport eleki nebele. Eleki ebele c'est ça. Mutana nyongo na yo ya $300 en Afrique du Sud. Abia kaka kozwa mon cher na cheli yo déjà. Parce que futa bien aller retour pose nyongo na yo mbonga transport eleki nebele. Tango to comprendre ki manœuvre wana to rekiza ki magistrat wana. Très bien. Na ko rekize magistrat nde to yeko comprendre que azalaki beau frère ya ministre na ngai. Bango so babali na même famille. C'est pourquoi Azeko exécuté yende, c'est par lui qui a transité tous les moyens à corruption et consort. Ba utiliser ki Ramazani comme pièce kaka. Tant que tu as une confrontation, ba rebotolier dossier ba pesi na magistrat mususu. Magistrat na ira confronter biso. A ebisi commissaire Ramazani abi, est-ce que yo yebi gravité à likambu yo zo créer? Tu ne t'opposes pas à qui, tu t'opposes au chef de l'État. C'est le chef de l'État qui a donné l'instruction. Bisonyo sotolandaki yango de partout esika tozalaki. Maintenant, bourgmestre a bandiko appliquer donc mettre en exécution décision en chef de l'État et c'est un capitaine de la police qui s'oppose. Est-ce que tu sais la gravité de ce que tu es en train de faire? Très bien. Malheureusement que yondo zaki plaignant, ceux qui a qui la zaki plaignant tu serais déjà en dolo. Kobanga te mandat l'État ici là. Kobanga te mutaza ministre akolongwa ministre. Akozonga normal. Tokobeta dada. Soyez calme. Kozala pressé te. Oui. Vengeance, c'est un plat qui se mange à froid. Vous appréciez, soyez calme. Okufa nanu te ozananu. Ata la dernière minute okochaliaka vanda kimia. Remaniement ekozala. Voilà. Batu bakobima, bamso bakokota. Okozonga policier azai susu te, okomi normal, tokomo tutana na babis. Ozonga normal. Okobeta na pour l'Égypte, pour organisateur, okobeta na arbitre. Soyez calme. Soyez calme. Calme. Les riches ont leur passé, les pauvres ont leur avenir. Okay. Soyez calme. Soyez calme. Nzela wana kinkole basisi déjà? Wow, Musale Katana. Musale Katana. Katana nango. Érosion kute buka lisusu banda ko ezaki na ngambo wana ebuka na ekwea. Bayaka basopi mwa mabele. Ni musala érosion, ni musala bazali ko sala kuna nyonso ekatana. Donc tozangi na mbisi, tokomona ngote, tozangi nzela wana basali na bango ngote. Au moins par miracle. Finalement, le passage du chef de l'État n'a rien apporté. Absolument rien. Malgré la décision du chef. Oui. Donc, tout le chef Yemoko Kendara sur place. Oui. C'était quelque chose de très important pour vous bénéficier. Bato ba mona chef de l'État te ezaki communion pour nae. Karbira ba bebisaki na déplacement. Les chefs se déplacent. Énergie à Batou ya chef Yemoko pour na likambwana nyoso sili. Mais à part ça, quand on arrive, bovandi ba dépense ba kamunyo se salami mayele na yo bimaka jourwana. En fait, bosali un grand scénario avec espoir que na suka et quoi que se solder na ndengo te pour pesa tant soit peu moins espoir na bato. Mais ndenge za boza lokwa bokati fufu me boliango na pamba eloko ezate nzele salamité donc nyonso e salama mboka na biso e gagner eloko ata moko te. À part ndenge bakangaki yo outi ko bima malade. Nous allons vous accompagner. Vous avez des avocats? Bon, pour l'instant, je n'ai pas des avocats. Oh, on va te donner des avocats, soyez calme. On va donner solo à des avocats, on va te donner des avocats. Merci avocat bazali. Avocat ba ko assister yo, ba okoya ta près ba okoya ta ba prodero ba koya. Oko futé le côté. So ke zangi misolo avocat tokotala ndenge ni tokosalisa yo. Merci. Population akotambusa na yo. Mokonzi mboka okota likambo na yo. Chef de l'État kokotela yo. Chef de l'État tala akili yo papa. Outi malade ozo sala musala ozana mwanzo tokolemba. Nzamba peso makasi fatina biso. Nzamba peso makasi. B'Égyptien nyonso yo bakanaki liwana yo bakufa nano te fachi ozali ozali na bomoi nzamba zo batela yo fachi wetu nzamba zo batela yo mais tala ndeko no akili président de la République oyo atangaka yeyo yeyo akomi na kasho akili akomi kotambola bakasho 8 jours plaignant babimi na capitaine na suki zo yoka no ministre yeyo akili yeyo siko tokobatela banani miyibi baza en bonne santé bata malamu baza kobela Akili, soyez calme. On va t'envoyer à l'hôpital, tu auras des soins. Zamba Osungoza Makasi. Na compte à fondation Vivons pour les autres. Merci. Maman Sangonde Aza responsable nango. Nous aurons la charge de la santé. Nous allons mettre tout ce qu'il faut pour que au commando to malam. Maele na yo anae sunga Congo. Sunga Congo.
Investisseur au bazar la diaspora bazar partout basu. Vous avez un numéro à téléphone? Oui. Pesa numéro no batubele bazar ko senga yango. Pesa numéro à téléphone. Numéro nanga ezali Problème sous chef yemo ko fois benga. Yo tango mususu. Oui. Ah 0 Plus 243. donc tocha sogeza wa bato libanda. Oui. Plus 243 81 81 42 42 70 70 671. 671. Le numéro ya Akili. Bato bazana libanda mboka no bozali awa. Tobenga ye mingi pona koyebise courage ndeko. Bobondela pe pona ye. Nzambe asunga ye. Bato abonde to ba savant na biso bango ye. Plus 243. Okomi déjà na ndako? Plus 240. 81 42 70 671 081 42 70 671 081 ou plus 243 81 42 70 671 bobengi Akili bozoye ozala mwasi na bana. Oui, nazana mwasi na bana. Ozala bana boni 5. 5. Oui. Lisolo nego komama na mboka. Merci. Tala lelo totanga Rossi, totanga Lumumba, totanga Kapangala. Voilà. Ata babomi nzoto, mais maïle ne kotika la de génération en génération. Bon, oui. Batoka babiso boto, bien n'importe quel moment on peut tirer sur nous, on peut nous tuer. On s'en fout. Parce que la menace toko bomayo sango ngai soki obomi ngai. Branham a dit la mort est un taxi qui nous ramène à la maison chez papa. Amen. C'est-à-dire soko bomi ngai na ba 12h13. 13. 12h13. Naba 12h14. Naza pemeni atata. Okosungangane na zonga lola. Moi je suis pèlerin, je suis en train de passer. Ouais. Je rentre à la maison. Okay. Je n'ai pas peur de la mort. Ouais. Si Dieu a fini le travail avec moi, je vais rentrer à la maison. Mais s'il n'a pas encore fini le travail, je serai encore là. Quand je parle comme ça, ma femme me dit, chérie Koloba Boete. Mais dans l'économie de Dieu, si Dieu a prévu que je vais rentrer à la maison, je rentrerai à la maison. Effectivement. Sokimo sala esili nakozonga na mboka epai molongi aliwa ajali kozela ngai. Sokimo sala esili nakozonga. Hector Badibanga, je sais que tu n'aimes pas que je dise ça. Mon frère n'aime pas quand je dis ça. Il dit, Nakobenda liwate. Quand j'aurai fini le travail, je rentrerai à la maison. Voilà. Mais si je n'ai pas encore fini le travail, Dieu n'a pas encore fini la mission, je vais continuer à aider ce pays. Et j'apporterai ce dont je suis en mesure de faire pour aider ce pays d'aller de l'avant. Courage, mon frère. Merci. Courage. Peut-être Dieu va me donner de l'argent, on va peut-être faire ce projet-là. Voilà. Et ça va aider les pays. Je ne sais pas pourquoi je te dis, mais je suis poussé à te dire ça. Peut-être que Dieu va me donner l'argent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, mais peut-être si ce n'est pas moi, un Congolais sera intéressé, il mettra le moyen, ça va aider ce pays. On a besoin de vous. Merci. On a fini pour aujourd'hui, c'est le week-end. Je me sens mieux. Maintenant, je me sens mieux. Merci pour les prières. Je me sens en forme, mais malheureusement, nous sommes arrivés à la fin. Demain, ça sera l'anniversaire de Lydia, notre caméra woman. Moi, je suis moko ya mwasi kaka, ye kaka awa. Na plateau mwana na ngai mwasi mokolo ye moko kaka anniversaire na koembela ye lelo te na koemba ngo lundi loko ezoko ya samedi lundi na kobanda pena na sena embela yo kamwa bien mbotama elamu déjà anticipé à papa biso nyonso botama na mars ngai yo mars nani puis Gérard Elenga na mois de mars première dame Mama Denise Nyakero biso na biso bata mars Fifi Masuka biso na biso bata ba mars nde biso biso na biso pe ba nani Modero Ntimba bata biso na biso bata ba mars biso bata ba mars. Très bien, alors on a fini. Que Dieu vous bénisse. Restez en compagnie à Bosolo Télévision, la seule chaîne au cœur des investigations. Le loba ozok c'est la bino enquête à Kinkole po boyo kango, mais to sala ki volonté nyonso na suka e futi nango elo côté. L'essentiel est que nous avons fait notre part. Le reste, nzambe yemoko ayebi. Nini tosalité, enquête tosali, dénonciation tosali, nini tosalité. Allez, à très bientôt. Bon week-end chez vous. Merci. Hiro, merci à toi d'être venu. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci. On voudrait faire un petit coucou à Youssouf et Momo Nyangadou, voilà, depuis le Mali. Et Hiro, une dernière question.
Comment tu fais pour avoir cette énergie avec tous les concerts que tu enchaînes, les avions, les répétitions, les studios? Quel est ton secret? Voilà mon secret. Doublez vos limites avec Double Seven. Faites le plein d'énergie grâce à la gamme de boissons énergisantes Double Seven. Composée d'une sélection d'ingrédients riches en vitamines pour un goût unique et un max de plaisir à chaque gorgée. Augmentez votre énergie et retrouvez toute la force et la vitalité nécessaires pour affronter efficacement tous vos défis du quotidien. Double Seven, c'est la boisson irrésistible que tout le monde désire et que tout le monde veut goûter, mais... Ah non, c'est ma Double Seven. Découvrez vite les nouvelles saveurs Double Seven Light et Double Seven Cola partout au Mali. Frère, parle-moi un peu l'histoire là de devenir propriétaire avec $300 seulement en Kinshasa. C'est Papa. quoi l'histoire? C'est pas facile, ce n'est pas de micmac, ce n'est pas de la rigolade, c'est vrai. C'est des jeunes entrepreneurs, ils habitent ici. Moi, j'ai tenté, je suis aujourd'hui propriétaire, je paye $300. J'ai dit bien $300 par mois. Il va te faire les calculs. Tu vas payer pendant un certain moment après la maison. La maison est construite en 9 mois seulement. Mais toi, tu payes 300 chaque mois à Kinshasa. Tu as une maison de 100 mètres carrés. Pendant combien d'années? Payer $300. Bon, toi Jusqu'à tu es ce mon qu'il soit- frère. oui. Toi tu es mon frère. Je ne vais pas te cacher la vérité. Oui, frérot. Je vais te donner tous les coordonnées. En tout cas, je tu vais vas bien. entrer en contact avec l'équipe. Oui. Mais je te dis, aujourd'hui, mes chers amis, c'est plus facile. Ah, Devenez propriétaire à Kinshasa Maman, là, avec devenez propriétaire. $300 seulement. Tu payes chaque mois Oh. une très belle maison avec 3 chambres, 2 salles de bain. Je Maman, vous je dis, trouve une les solution, sommets. maman. C'est bon. C'est Maman. fini.